Miss Keke, tu veux pas apprendre à jouer à la guitare? Bien sûr que si. Comme ça, tu vas me faire chanter. Et puis tu vas chanter. Les amis, ce serait bien hein, que Keke fasse de la guitare. Moi, je veux. Mais tu es un professeur. On commence en octobre. Ok. D'accord. On va voir. Et l'hippodrome de Vincennes, je sais pas, tu vas venir là? Tu vas bien venir? Waouh, elle va venir. C'est toi qui vas m'emmener sur la scène. Hein? Voilà, tu vas m'emmener sur la scène. Voilà, super. Mama wa taifa ejika. Na uzwadra na ufinika. Ah papa. Songa na protéger papa na bisoté. Na protéger. Kofolo midazo mériter respect et belé. Mama wa taifa ejika TV. Natani na lobimbo. Soki ya solo Kofolo mide azali na 46 ans to 45 ans ya carrière te. Lelo mopa o mokonzi aza na 68 ans d'âge. 68 ans d'âge, tant que a déjà 40 ans, otikala na 28 ans. D'accord la famille? Tant que a déjà 40 ans, otikala na 48 ans. Aux assure, tant que ça la débat ya kolobakeno yé, azaka na 20 ans de carrière. Est-ce que conscience na yeza normal? Mama wa taifa ejika TV. Ezanzembe mosusu ya moto ebandi boye ebandeli tisuka tiseke no sala se aspirine otali mpenza ebandeli ya instrument oyo ebandi okoti na mosingo nango otali olobi te oyo eza aspirine mobimba kolongola te kobakisa te moto akosuka bongo te kaka aspirine wana akozwa rythme ya aspirine ayembeli yango ata 3 tembo ezali. Mama wa taifa ejika TV. Alors bonjour, bonsoir, ba étoile, pe ba abonné à Jika TV News. Et puis si bino bambote na bino bipa nyonso bozali, to ebete bokozala ebele. On a kolanda émission na biso to rebela nyonso elongo na Jika, la mère des nations. Vraiment na pesi bino bambote ba ingeta na bino bisika nyonso bozali, na ebete bokozala ebele. Pe ebele makasi on a kolanda émission na biso. Alors na pesi mbote na batutu balingaka Jika, pourquoi pas na bao balinganga ite, on est ensemble. Au cause à l'olinganga ite mais olandanga, c'est toujours une façon de me soutenir. Alors je vous dis merci d'être là et abonnez-vous massivement, likez et partagez pour ne pas oublier et à chaque fois totier donc on a Jika bozala au courant na makamnews tukucha. Merci beaucoup na Fabrice Mandela sur ma caméra. Na pesi mbote na bafani ya Kofolo Mide na monde entier bipa nyonso bazali. Na pesi bango mbote na pesi mbote na bafani ya Mama Si, la grande dame, moi c'est Zambé, to pesi bango bambote bango tout, to pesi bino mbote, to pesi mbote na bafani ya Bagolwa bafani ya Ferregula, pourquoi pas bafani ya Inosbi, to pesi bino bambote ba amoureux na ba amoureuse ya la bonne musique, to pesi bino mbote bipa nyonso bozali. Alors depuis le but mona ki mopa wa sali vidéo na mawa kolobaki ndeko moko parmi batoyo azalaki na bango quartier latin abandaki penza na bango musala azaki ko évoluer na bango ensemble na kombo ya livre akufi en tout cas ensemble na ba étoile ya Jika to souhaiter ba mes condoléances na quartier latin mobimba na bureau mobimba quartier latin na bato ba yeba ki papa na biso livre to pese bango ba mes sœurs condoléances ensemble na babone ya Jika. Fabrice Mande balancer biso message ya mopa mokonzi o azali kolela pe ko partager mawana ye na moko ya baye quartier latin. Merci beaucoup. Les amis, le quartier latin est en deuil. Personnellement, je suis en deuil. C'est avec une profonde tristesse que je vous annonce le décès de Livre. Livre, tous ceux qui ont été dans le quartier latin l'ont connu, filles et garçons. Il a rendu l'âme à la suite d'une deuxième crise de AVC ce mercredi matin 11 septembre 2024 à Kinshasa. J'ai appris la nouvelle à Paris, là où je me trouve, et dès demain, jeudi 12 septembre, je serai à Kinshasa pour honorer sa mémoire. Il a servi le quartier latin comme personne. C'est celui par qui l'ennemi ne pouvait jamais
atteindre le quartier latin. Son dévouement était incomparable, sa loyauté aussi. Ce deuil, c'est le deuil du quartier latin. J'adresse aussi mes condoléances à ses amis, toute la famille de Montfleury, toute la communauté de Montfleury, à laquelle je demande solidarité pour que les funérailles de Livre soient dignes. Encore une fois, très sincères condoléances à sa famille biologique. Moi-même, qui était son papa, il n'y a pas un autre mot. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je ressens. Cette mort inattendue à la suite d'une deuxième crise de AVC que Livre a faite. Soyons ensemble pour Livre. Prions pour le repos de son âme aux côtés de notre Créateur, Dieu le Père. Merci à vous pour tout ce que vous allez faire pour Livre, qui était mon fils, qui était mon soldat personnel, qui était mon lieutenant dévoué. Paix à l'âme de Livre. Oh, merci, Tozongi, merci beaucoup. En tout cas, tous ensemble na Koffi Olomide, tous ensemble na Mopao Mokonzi, tous na quartier latin, tous na batunyo sobayebaki, papa na biso, ndeko na biso, grand frère na biso, leki na biso, papa kulu tuto papa leki na biso, na kombo ya Livre, wazalaki pembeni ya Mopao utakala, lelo atiki biso, ezali nzela biso nyonso tozali bapaya na mokili ya Tata Nzambe, elo oni tokoloba topesi matondo epai ya ye moko Zakomba, mopesi na pema mobateli mobombi oyo asali ete vraiment na ngolo ya Tata Nzambe abenga mosali na ye pembeni na ye mingi ya koloba ezali te. Esali nga esengo mpe plaisir komona Mopao na mwana na ya mwasi Miss Keke, komona ndenge Miss Keke azokola otali beauté africaine. Non, Mopao Nzamba pambola ye. Mopao vraiment Nzamba pambola ye, apesa ye bana kitoko, tango tali bana olobi non. Dieu a béni ce monsieur. Namoni Miss Keke pembe na papa na ye, to bazo partager ba moment moko ya esengo. Otali keno il y a deux papas et des papas, tu sens l'amour ya papa na mwana na ya mwasi. Encore bana basi na batata ezaka lokwa kindoki mo boy. Papa simande chela biso image wana. To loba mingi lelo penza te to kato mwana na lubumu to cha commentaire. Miss Keke, tu veux pas apprendre à jouer à la guitare? Bien sûr que si. Comme ça, tu vas me faire chanter. Et puis tu vas chanter. Les amis, ce serait bien hein, que Keke fasse de la guitare. Moi, je veux. Ouais, mais tu es un professeur. On commence en octobre. Ok. D'accord. On va voir. Et l'hippodrome de Vincennes, je sais pas, tu vas venir là? Tu vas bien venir? Waouh, elle va venir. C'est toi qui vas m'emmener sur la scène. Hein? Voilà, tu vas m'emmener sur la scène. Voilà, super. Le rendez-vous est... Merci beaucoup. En tout cas, bon image à le grand Mopao na Miss Keke. Vraiment, ma chérie, Kende Liboso, ma chérie. On est là. Topesa yo. Tochela yo ba maboko na biso. O mata. O kende musika. Elo kozana no bébé. Tanga kilasi na yo. Et continuer na musala na yo. Nyonso oyo ba maneke ba lukaka yo zanango. Naturellement, oza force de côté. Donc, Bima na libumu, Miss Keke Olomide, Obima na libumu, oza déjà mannequin. Ma chérie, je te bénis. Obi moi na wato sa baboti na za bénédiction. Moi na wato sa rapalinga baboti na za bénédiction. Miss Keke, oza bénédiction pour na papa na yo. Umela notre fille. Pourquoi pas? Ngana Alexa news on a betango kara. Na ko betango kara te parce que eza news esalinga mo ba lembe, ningisinga mo ba nzoto, esalinga ba jeke, esalinga mo ba pied. On a mon image on a lobi non, sois béni papa parce qu'il y a beaucoup de papas irresponsables, beaucoup de papas oyo ba rejeta kabana na bango, beaucoup de papas moi na sali faute azu moi na bois qui mais otala Mopao na bana. Non papa, sois béni le grand Mopao. Merci beaucoup. Dit au moni Redi à Miss au pour n'angaza grand frère et puis à un connu toté vraiment il y a Redi avec une émission et pas à couler tout le sous oyo vraiment la monde il y a presse bazala mi balé
on a l'obake. So balobi, yo comment ça à l'okwa kingande vraiment na ondima. Bazaka mi balé. Bazaka yena yama milela. Eza ya papa. Mais ya na biso Jean-Marie Kasamba. On a na respectera et maras parce que azane mutu. Mais na monde de presse Jean-Marie Kasamba a eu que ça la différence que na tanga pona nini. Na sala musala o pona nini. Voilà. Tomoni, je dis à Miss Saleki, abinisi ba révélation mususu ko fait le midi bandeko soki ezalaki mutu mususu akokoloba soki ezalaki biso to bato mususu bokoloba ke eza fanatisme soki ezalaki ye moko kofola midi bokoloba eza lokuta po il n'y a pas longtemps namonaki quelque bato basali ba recherche balobi eza lokuta kofola midi asala Vesial Donte eza lokuta kofola midi aza na 45 ou 46 ya carrière te selo bango kofola midi azaka na 20 ans ya carrière omoni mpe bato bapelisi balive balobi omoni lelo ozala na bato ya mayele na monde ya presse yango esali lelo ke to découvrir ke makambo nyonso kofola midi alobaka suye eza lokuta aza na 26 ans ya carrière te aza na baalbum 26 te aza na 46 ans to 45 ans ya carrière te eza lokuta bon matani na lobimbo soki ya solo kofola midi azali na 46 ans to 45 ans ya carrière te lelo mopao mokonzi aza na 68 ans d'âge 68 ans d'âge tant ozolongola déjà 40 ans otikala na 28 ans d'accord la famille tant ozolongola déjà 40 ozotikala na 48 ans oza sûr tant ozosala débat ya koloba ke non ye azaka na ba 20 ans de carrière est-ce que conscience na yo eza normal voilà lelo redi amis même na moko aye kopesa nga secret moko onga mona comprenaki te to banda kokonte 2 ou 3 ou 4 nzembo boye kofola midi akomela papa wemba mais lelo eza 2 ou 3 te sa famille eza 2 ou 3 te un jour namona une femme oyo alobaka ki aza intelligence kolobaki non kofola midi azalaka ingrate vis-à-vis ya papa wemba que son âme repose en paix notre légende. Bien sûr, on a répondu à cette femme-là. En réalité, ce qui te lobby total la ingratitude. Ba latisa ya ngonde mo pa okolatisa. Ba bongola histoire. Bipai ingratitude elinga ki panda. Elonga. Ingratitude. Il fallait faire la ngambo mosusu bango ba kolatisa mo pa. Parce que ce qu'on dit déjà mutu a comment auteur compositeur. Il y a 5, 6, 7 nzembo motoyemba et salaye succès et moment à niveau international. Et na cessé motoana abanda ko boya batu bayeba ke ezali ko follow mide moto akomaka yango. Ezali ko follow mide moto azali auteur compositeur ya eloko wana. Eza kaka na RDC moto ate ko somba nzembo pa ya moto aboyi identité ya moto pa ya sombi nzembo eyebana. Mais tout le monde a un poto chaque film bakomaka auteur compositeur ato sombi yango epanani ato sombi scénario epanani ezakana lelo toye ko se rendre compte na parcours ya papa na biso papa wemba soki banzembo na ezebele kozala ba 36 soki na tani omo pa wa koma de cause à la moitié. Les polémiques, c'est juste histoire. On a olobake, na temps réel bandeko. Tozo la vérité, to chango na mesa. Total la kofolo mide na misu. To mituna lelo so kofolo mide a limo to azali susuti. Boza sur que rumba mboka na bisu. Et ko exister te. Histoire et ko kende.
Ce qui doit un devoir moko. Et ça devoir ya kotala papa na biso na biso. On le bien ça papa na ndako. On dit déjà pas dit. On le dit. On joue tout en finika. Na ozwadra na finika. Ah papa. Songa na protéger papa na bisoté. Na protéger. Au fond le midazo mériter respect et belé. Le ce qui est déjà mis à révéler la vérité oyo. Et ça lui connaît la grandeur. Mais un certain temps, pour n'avoir pas de temps, mais à côté, il m'a pas reconnaître que non. Il y a de messieurs qui na bango. À ça qui reconnaître que le messie de les deux binaïs, azalaka grand. Parce que à foula ba ebele. Et le jour le messie a décidé que ça suffit. Tana na zanango. Don zamba pesinga nandimina chango na service ya bat. Namo na servi batunanga. Depuis ce jour-là, a comment munguna ya ba ebele. Depuis ce jour-là, a comment ennemi ya batebele. Parce que batebele balibaka azala na service na bango mais banzembo ezebele même titre emenea. Oh mon pa wabimisa. Mokile salato bakotisa mon pa on a détesté emenea na kati ya barankini. Mais ce qu'il est comme ma voisin oui, alinga qui a permettre en goûter. Et ça parce que mokile permettre yé à ken d'avant. Mais ce qui comme ma voisin la gana oui, alinga qui a permettre en goûter parce que tous les alaka na ba même pas et ça va passer on a beaucoup mais ça alingate. Alors le coup là bakulu tuna biso na bazali susté et l'autre se retrouver tous en mon pas au mokonzi. Histoire eza quoi kola ki sabiso qui est Koffi Olomide. Moi je n'aimerais pas que un jour na beta li solo ya Koffi Olomide d'aller passer. Je n'aimerais pas que un jour na tombo la tona komisa Koffi Olomide d'aller passer. Je n'aimerais pas un jour na beta histoire ya Koffi Olomide d'aller passer. J'aimerais qu'un jour to fanda sikasiko dans le présent total la grandeur peu puissance à Koffi Olomide. Parce que na temps normal ce qui tolali tolamuki tolongi na pongi na biso oya illusion tolongi na pongi na biso oya imagination tokotala que nous de près ni de loin tokoki kokanisa Koffi Olomide na motuté tokoki pe kokoma te place bazo sala débat ya kolobaki kinganda leki kingandi boye bokamati ko ba Koffi Olomide boche na katete e koko simba te parce que na yo moko soki penza olobi ki non atanga to na tanga mais ça m'a fait sanga do ya koloba okoki ko kamata Koffi Olomide oko kamata ko mutu na ete likamota mona lobaka yango ezaka na bato ebele bakomelanga na privé jika koloba boye te non na lobaka vérité esengeli koyeba grandeur et puissance ya motu koyeba pe capacité na makasi ya motu tozobeta lisolo motu azali nani misala na ezali nini ezali kolala kolamuka te bozwi mutu wana lokwa camarade na bino non azali camarade te pa kotipa kozalaka jamais camarade yebisanga jour nini bamusicien ya kilelo akobeta tolo ke omoni nzembo motu kimba ngana bakoma yango epuis ke tolo nzembo wana epesa motu succès totali toveke nzembo wana emongo na niveau international à l'époque nani yambo yote na beta tolo ki na beki Koffi Olomide na pilo nani koloba c'est moto azoyemba ngom na sala lelo soki tolambeli ba musicien mosusu bakoma ko mixer banzembo ya bato ça veut dire qu'en réalité inspiration za mosusu te akota na bonzambe mabe a mixer côté bonzambe bakoma ko plan na biloko ya bakoma okota penza na planage na biloko ya bato aza ko plan
plan azwi oyo amixe atiemo eloko boye omoni ke ntango ozoyoka yango kimajili eza na kati ntango ozoyoka yango kilambo eza na kati sikoyo yembe ya bongo ate pesinga 100 millions de filles eza inspiration na yo te tu as pris quelque chose inspiration ya kutu mais Kofi depuis qu'il a commencé jusqu'aujourd'hui il n'a jamais pris l'idée de quelqu'un. Et ça, c'est un chose qui a monté bandit. Et bandit, tu sais que nous, ça là, c'est aspirine. Autant il pesait bandoli aspirine, instrument de bandit. Au côté de la moussingo, dans le taille le vité, oyo, et ça aspirine, mobimba, kolongo, la tête, au bac, ça fait. Moutako souka bongote, kaka aspirine, on a, à cause de rythme aspirine, à yembo ya wata 3 tembo, les amis. C'est parce qu'à un certain moment, les Congolais ont la mémoire yamké. Surtout nous avons quand on a décidé de lancer la carrière, il y a un polémique, il y a un problème. Mais quand on a fond dans le plateau, quand on a fond dans quelque part, on a même au niveau, il y a maillé le nabino. Vous comprenez que le monsieur, ce n'est pas quelqu'un à comparer actuellement avec quelqu'un. Quand on a une musique, tu comprends que quand nous avons un acte, il n'y a rien. Parce que moi, il n'y a pas zone de la répétition, il y a bilo kwa yemba kala exact. Mais soit platinum ça chango na mesa. Soit platinum chango na mesa. Platinum les amis na 43 titres. Soit tambala simana lobaka bwa ya 10. Il y a le 5. Ce que je na salon, les a ni kangela dans la chambre na yo. Jour aux gens salate. Aux yomoko, aux vraiment sans problème. Jour au pélo, mon keno, awa naza na problème, pe nazanga moko. Ni kangela ta quelque part. Na le vide, l'andata 5 zembo ya platinum. Na kolanda 5 zembo ya platinum. Donc, on décide que ce monsieur, il est qui en réalité? Son travail, c'est quoi? Quand vous avez la platinum, on comprend que on a on déplace qu'on découvre des talents et d'inspiration, il y a l'idée et le monde à Mamassi. Mais ensemble, il y a quartier latin. Mais ensemble, il y a quartier latin, on a mon terre nango za kofelomide. Machine za kofelomide. Mon tope base nango za kofelomide. Yango un jour musicien yebsanga. Na tuna ye. 46e bobo yemba ndenge ni alobi mer via mystique. N'est-ce pas yango na bamsuba oloba. Mer via mystique. Bo fanda boye via akoka ngape 2 jours abimane pe libanda te. On a boye ba ki vie akoma. 2 jours via abimane pe libanda te. Soit bimeza ba yele biloko. Yeba ke via talo bima kune ko bima ta 15 na 2 jours. Ya yemoko abengi mutu te kisangisa boyete tango sisho koma siko afandi pa veranda siko akomo bimisa voix ya biloko ocho koma na 2 jours et pour yo rara ya ocha voix ya na ba pays mususu ko folo midembela za décoré na ndenge mabete na ba pays mususu mbe ko folo midaza décoré depuis na banda ko sala mbela na ministre ya culture. Et là qu'on a yebi le pourquoi on a salé la ngombela depuis la banda au salambela que ministre na biso ya mwasi maman tala mo pao partenaire na bino na ministère na bino depuis tout le partenaire na bino ce qui na ministère na bino
beaucoup fond la présence de notre stopé à niveau international à ça mon ministère Nabino nous tous nous décorer et puis nous protéger ce qui nous a fait piment pour protéger l'artiste musicien congolais et cause à la femme il faut que le temps et ce que la yoba kangayo et ça qui est kangisio ministère na basusie basusie les abanane oko basokoda bainiko moza basusie ministère ya Christine so bote que ça c'est tout pour que c'est cas makapo ko zakate toujours pesa ba histoire ya artiste musicien toujours tombe la bango toujours pesa bango espace na bango et pesa ba le ministère d'écriture et art et ça ce qui parle de il y a le lot de bandakala azana ba problème ce qui parle de mais ça n'a bateau bazola mukapo ba sabu ce qui na niveau même il y a le banda ba reconnaître mon nom ya Koffi Olomide les là za na conseiller produit de laisser na kati à Paris pour dire combien de personnes na minicho bazo travailler na police pour la détruire concert one déjà concert et ça na 100 000 places et ça ko 5 Koffi Olomide car on se concentrer va se concentrer mais en étant oublié que tu as dit que le tu vas mener pour ce travail pour détruire baninga preuve année botala ndenge concert à Fabregas les yeux échecs pourquoi azala qui na niveau la morale na les sous azala qui vient pourquoi parce que ba musicien azobeta concert ayeba ki position ya ba musicien mais quand on veut pas la ministère de la culture est-ce que vous pouvez passer par musicien va te la pour concert libanda et ça pour la concert là je crois que tu vas pas faire Bino il faut faire quelque chose par musicien va ceux qui va faire le bêta va quel est le visa il y a des musiciens na ba équipe na ba tambola na bango est-ce que vous pouvez pouvoir normal et ça normal sous prétexte et ça na ba moko boye ba to na ba le gouvernement na pouvoir ba to na ba le ministère ya culture et art na pouvoir non mais surtout les Koffi Olomide ambassadeurs azali ko présenter culture ya RDC Lubanda azali ko présenter musique na biso Lubanda bokandi titre wana bapesi yango pamba non bapesi titre wana pas mérité yango or Koffi Olomide utumsuta ko présenter rumba o lelo et comme richesse mondiale ya monde. Et l'Europe de sa côte ici dans le monde, dans le niveau critique, dans biso et zali rumba. Le va reconnaître héritage de biso ya koyeba, o ba koko na biso batikeli biso, yo yebi po nanan. Fondateur et créateur ya rumba zanan, et za Koffi Olomide. Si vous ne savez pas. Là où le monsieur passe, parce que nous sommes des passagers. Soko fondi yo loba, so fondi yo finga. Un jour yo kotanga Koffi Olomide pesi exemple ya koloba. Yo kutoko loba te, koloba ta Koffi Olomide te. Loba Koffi Olomide tango azana bomoi. Non ya moni yango na niveau international. Ce que ça tata oboza ko déformer longina yete na ba page na bino. Tata oboza ko déformer longina ye ni pa ibozali. Tato boza ko déformer longina na ba chef na bino. Tato boza ko funga, boza na facilité. Alors si boza de grandeur piété, boza na grandeur anan. Ba musicien faut boza na ba courage ya ko reconnaître.
na tangaka parce que or Koffi Olomide botangela biso na wala sona autre bonisa générique tout est pays ici-bas yana mona eloko mais le quoi ça sous l'actualité est-ce que générique wana pesi makam mais soyo ki générique wana ya mama na bord ameki mais pesi makam te parce que actualité zo permettre te ba kulutu ba fandi tamula ina se mais pas so bunda ino bozo linga bo kitisa ye ponani parce que za Koffi ponani parce que kimanda bime pa na ye bolingi bo kangote non ezaka kimandi wana te lelo soki toyoki bato tolobaki baza ba légende total na compter na commune na Italie banzembo na tali soki plus de quelques banzembo wana pe mema bango au niveau international est-ce qu'en réalité baza ba légende le seul et l'unique il est là mais na milimo ya bakulutu babanda monde de musique bakotika la ba légende mais vous devez respecter Koffi Olomide ça c'est la pire vérité parce que la vérité nous attrape en face. Même si aujourd'hui on refuse ça, demain on refuse ça. Vous pouvez refuser ça aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas continuer avec ça jusqu'à la fin. Parce que la vérité là reste la vérité. Peu importe la manière vous pouvez faire pour que ma vérité ou beaucoup kate parce que vérité est la vérité. Koffi Olomide azali. Soka tombo la kutu, atika tombo na mikono, o bino moko banda ko banga. Boza sur que beaucoup kayete. Voilà. Bato bozo kumisa baza balinga boye bisabango ba créer to mona couple moko ya ba musicien chrétien ba mema fallait tout pas na procès pour nzembo là ba afuta mo mobele na ngena bandi carrière ya 100 la bato combien pona ko tombe kozwa idée ya mutu ko transformer yango na bonzambe na mokili to sanisaka ba madile kota les quotas, balouam de quotas. Mais là, quand on a ce que Betty et puis c'est 10 millions, mais oui que non, Azasta, oui non. C'est un mélo comme autre. Inspiration, ça me suscite. Musicien, tout artiste a été complété. Est-ce que nous avons pas de la combat? Mais nous avons pas de la zette pour créer la combat qui nous pas une tabanda pour combat bando pesai. Tu vois. Est-ce que toko tchetembe toko lo bakeno na minicho tanto obeta li solo to chaka tango lo babongo alisu balanda ko lo babongo te kinganda za boye na lo bakana ndega ko bake to cha eloko nango tango sala bato ba bo classer bo kabata fali fere ba inasubi ba wata banani o chango Koffi Olomide bo cha yeli kolo azotala parce que ce qui total na côté ba ta génération na zone na moto to cha na table ki mutu yeyo na minicho Koffi Olomide bando sa na débat koloba ngana leki yo leki ngaite na moni na ngaite parce que à quoi bon débat wana et ko continuer ko exister au moment où débat wana ça na passé voilà malamu ezali réduit amnistie dem talobi yango soki ezalaki bato sokola pour la fanatisme bino bato bolekaka na bamédia kosala bapolémike kosala boyoka et puis comprendre mbala nsima tokoya koanalyse bino mpe koexplike bino banzembo nyonso na batitre oyo bopawa komela bato et puis bato bayemba bakenda na niveau international siko bino bofanda na banda ntango bolinga kosala comparaison bo comparer est-ce que mopao na bango bakokani. Merci beaucoup la famille. Soki bopesi mopao place na yete tango aza na bomoi eza te ke soka kofinde bopesi etana ye bo respecter ye ekozala malamu mingi boyebaki mopao afula bato uta banda tina ndenga bima problème a Koffi Olomide so boloba zala na barankini na batu nyonso zala na barankini na batu nyonso te batunde utakala monaka déjà été la Koffi Olomide bayebaka ke soto tiki yango ebiye koza passe babanda koluka komba bakoki koboma eto ya Koffi Olomide parce que balingaki ke Koffi Olomide tikala esclave na bango a travailler la kabango a komela kabango et puis a tchela kabango ba voix bango bakende liboso ya tikala le jour où Messi s'est décidé qu'à partir à Libo si je ne me trompe pas en 1983 on a décidé na doit changer là-bas à comment qui ennemi à battre voilà ça c'est vérité
c'est normal Redi Amisa lo baboué parce que Redi Amisa Zambouma est fait le midi. Et la histoire vraie, moi, merci beaucoup, je vous dis merci. Beaucoup d'animaux, bye bye.